Nakati, il y a définition légende, il y a la célébrité, c'est-à-dire une personne qui est célèbre, il y a les talents, il y a les succès, il y a une notoriété. Notoriété, à mon avis, une célébrité. J'ai suivi un ancien chroniqueur devenu député qui disait sur Google, oh les jeunes, c'est le succès, notoriété a impacté. J'ai dit, Jean-Marie a raison. Fally Ipupa n'est pas une légende de la musique congolaise. Non. La légende, ça ne se limite pas seulement au succès. Ça ne se limite pas seulement à la notoriété. Le succès est éphémère. Arrêtez la musique. Arrêtez. Soit Bikissa. Soit Bikissa, mesdames et messieurs, nous y voilà de retour avec un nouveau numéro. Topesibino Bambote Ebele Bisika Botalabiso. On vous dit bonjour, la Boalwood Family, tous les Gaulois. Bambote Bisika Botalabiso, toute la Boalwood Family, Bambote partout, Bozotalabiso, qui te connaît Lengi. On revient avec ce nouveau numéro. Vous êtes sur Boalwood TV et vous êtes en compagnie de la gourou de son temple, la gladiateur en costard, autrement dit. Biso ana tozongi et encore et toujours. Donc tous à la scotcher branché et au sein la biso na bino qui te connaît Lengi. Restons ensemble, il y a pas de souci. Ata oyina mboloko ndima na yo kaka tambangu na ye. Oboyi mboloko ndima tambangu ne oyina mboloko ndima tambangu na ye. Wana maloba ya ex Kroniyaya. Alors ex Kroniyaya amoni Jean-Marie Kasamba yindisi alobina bima. Abimi asali réaction. Tozo ebate ex Kroniyaya azongi na royaume l'empire du mal. Ex Kroniyaya to a intervenir kaka. Charlie Prince vienanga yebela nati lokole azongi. Doyo zelaka mbongo ya promotion Stade de France. So salika promotion Stade de France et sili zonga na opali. Yebela nga de ana zongi nanga. Nati lokole zongi abungisi pe plateau omona plateau. Ayambi siko Manix Iyenda. Nga chance na mizongeli nanga Charlie pense ve nanga bobuka na te yebela. Nati lokole zongi. Donc zonga na yo pale. Si ça ka promotion Stade de France zonga no pale. Au plateau nati lokole sali o. Ayambi de Manix etikale yamba Fally. Po yeso abengi Fally a okende. Bon après na ebité ta mususu niveau ba koma nango za niveau moko ya non retour. Po ya zaka soko katisika ligne moko boye sili kende libela ya la popo. Alors tu ebité soki ligne katamite. Mukolo bandelo, mukolo ba ligne. Voilà, nati le collègue qui réagit. Alors, Makamba légende yo, ils ont continué à faire couler beaucoup de salive. Pourquoi? Parce que niati esika moko boye, ils ont ça la passe. Parce que te belé basi vanda qui déjà na ba zone de confort na bango, abika nanga déjà légende vivante avant di na zone de confort na ye. Ba fanatique belé pe basi vanda qui déjà sur leur oreiller. Bavandi na zone de confort na bango babi c'est fini, on a déjà fait d'un artiste une légende. To commissaire légende c'est fini to vandi na biso. Ba waka Jean-Marie Kasamba yeko la musabango na mai. Biso olali pena bien oreiller banini olali pena pongi bobi, j'ai déjà tout fait. Omonaka ba la musu na mai. Yo lamuka. Obosani place ah na no salite. Jean-Marie Kasamba la musaba warrior na mai. Bola mukadi na bokomi ba légende te. Yango moni ils ont continué à susciter ba débat parce que ils a choquant. Ils ont choqué les logos. Ils ont choqué bango, ils n'en reviennent pas quoi. Ils n'en reviennent pas. Alors moi je vais réagir, recadrer nati le collé et si possible kokende pe na ba angle mususu. Na moni page moko boya ba warrior ba bimisi photo a Fally. Oya kanga na ba légende, na ba star rebelle. C'est ça votre façon de répliquer les warriors. Boza pinaka bana miki a solo. Na moni page Mosco bati ba photo, ba publier tala ba photo a Fally na ba légende.
bakomisko likolo Fally Ipupa est une légende. Ah, pour la photo yaya. Alpha Blondy voilà. Batisko ba photo na page bakomi Fally Ipupa est une légende. Pour kangi photo na ba légende. Kangi photo na ba star oh baza connu un peu na Afrique na biso puis libanda ya Afrique. Bakomi siko likolo photo Fally Ipupa est une légende. J'ai des photos. Bakomi siko nyoso preuve ya que légende yango. Rien à voir les gars. Preuve ya que légende yango. Rien à voir. Donc pour certains warriors, preuve ya cause à la légende, ndenga kangsi photo na ba Youssou N'Dour, ba Alpha Blondy, ba Tutu Boyebi wana. Ça n'a rien à voir. Ne confondez pas se prendre en photo avec des légendes et en être une. C'est deux choses différentes. C'est pas la même chose du tout. Être une légende, c'est une chose et prendre des photos avec des légendes, c'en est une autre. D'accord? C'est pas parce que tu as pris des photos avec des légendes que toi forcément t'es devenu l'un d'eux ou l'une d'eux ou l'une d'elles. On parle de légende, c'est un mot féminin. Ça ne veut rien dire. Bon, si ma photo Fally na ba star, ça ne veut rien dire. Ça c'est de la publicité, de la promotion, la visibilité. On appelle ça de la visibilité, de la promotion. Faire sa promotion, on appelle ça chercher de la visibilité. Ngana télé melarangote parce que artiste a un produit. Il faut miteka, il faut milakisa, il faut ça la moi matalana parce que matalana ça fait partie de la visibilité, de la promo. D'accord? Mais ce n'est pas yangon des okomisa moto légende. Photo na Alpha Blondy, na Youssou N'Dour, ça ne veut rien dire, même na R. Kelly. Une photo, ça ne veut rien dire. Kene na concert à R. Kelly, avec un peu de chance na souka bokanga photo nae. Kene na concert à Alpha Blondy, avec un peu de chance na souka bokanga photo nae, et ainsi de suite. Kene na match à Barcelone, souki ya nani, avec un peu de chance okanga photo na Messi na Cristiano, et ainsi de suite. Ça ne veut rien dire. D'accord? Ou abimisi pena ba photo ou Paul Bakefali aza légende, ça ne veut rien dire. On comprend que ezo soit bino parce que bozo zanga même biloko ya ko argumenter. Bozo zanga même biloko ya ko argumenter. Na ye na nati lokole. Omoni koleka na TV ko bibenga journaliste eza bien. Mais moko soko vandi botali pe na kati ya ba internaute oyo tozali. Beaucoup kuta ba mitu ou eleki ba journaliste belé na maele. Qui est d'accord avec moi? Batu mususu bazo ba titre ka ba kenda moi TV ba kenda moi nini. Mais so botali ba mitu misusu ou eza na ba internet awa eleki na maele ba journaliste belé ba leka pe na ba TV wana. Un journaliste que je respecte le quoi Nati Lokole qui vient nous donner une simple définition. Nakati ya mo légende notoriété zanakati, succès zanakati, impact soki nini zanakati. Mais c'est trop terre à terre, papa. Moi, je le dirais toujours, on ne peut pas limiter une légende à ces mots-là. Succès, impact, notoriété. Sinon, même les petits, oh, bazo sala, ba succès lelo. Tokobenga bango nyoso ba légende. Alors, ça sera une folie. Et côté, on a déjà bolongolango. Un artiste, un journaliste qui vient défendre Fally comme ça, bolongolaï, bokataï. Franchement, un journaliste qui vient défendre Fally avec des mots wana neti nati lokole, franchement, n'est pas digne. Pas du tout digne. Oui, mais il y a certaines choses, il y a makamusu sous la vie, il faut dépasser ba mot. Il faut dépasser ba définition. Notamment ba makambuloko la ba légende. Ba makambuloko la qui légende, il faut dépasser ba mot, il faut dépasser ba définition. C'est beaucoup plus, le binango Jean-Marie Samba, c'est beaucoup plus costaud le mot la légende. Et ça, dans le domaine, il y a vite qu'on se limite à quand ba mot na ba définition. Il faut donc qu'il y ait plus au-delà de ça. Botika définition na ba bloc simple, neti ba tunio. Papa, ça veut dire quoi? Papa, ça veut dire le père géniteur de quelqu'un. Maman, ça veut dire quoi? Maman, ça veut dire mère, veut dire boy. Tout ce qui est mot, mais sous la définition. Mais il y a des noms ou des mots, des titres. Il faut qu'il y ait au-delà, il y a une définition simple, les gars.
En tout cas, nga pena haut et fort, je le dirais, tokoki ko limiter une légende te, na ba simple succès, na ba simple notoriété. Sinon, Nigeria mobimba, baza ba légende, ka na ba légende. Batu mobimba cinéma na bango, Nollywood, na musique na bango, baleka na bango kaka, ba na succès, ba na notoriété, ba yebani partout. Ba ini edo, balatsa biso ba Abuja awa, ba yebani na Afrique presque mobimba. Les artistes nigériens là, tokobenga bango tout, ba légende. Bata Nollywood wan. Toye na musique. Puisque bazoka ba trophée ebele na année. Puisque bazalaka populaire. Puisque bazalaka na makambo ebele ebele. Tokobenga Nigeria mobimba ba légende. Mais non. Au moins esika folie ko wuta. Soto suki ka la définition na ti lokole, tokobenga mokili mobimba ba légende. Et na moni encore certaines personnes au baza pena mayele mingi te ba kena ngo tikolo baki. Si Fally n'est pas une légende, c'est que na Congo n'a jamais eu de légende. Comment moutou normal a kolo ba phrase à boy? Parce que Fally a fait tout. Vous pensez que Fally a tout fait, c'est ça? Boy bien. Bande gonanga. Te réfléchir dans nos boy. Sur 10 devoirs à faire. Sur 10 devoirs à faire. Sur 10 tâches à accomplir. Si tu fais 9, ne viens pas nous dire que tu as tout fait. Ne viens pas nous dire que tu as tout fait. Parce que mon wana o salite wana et cause peut-être capital. Au moment où kaya Fally. Donc sur 10 tâches à faire ou sur 10 devoirs à accomplir, si tu as fait 9 ou 8 et demi, ne viens pas nous raconter que tu as tout fait. Et c'est ce que les warriors pensent. Les warriors pensent que Fally a tout fait. Fally a fait beaucoup sauf qu'on memelo kwa sika na musique. Sauf qu'on mema style moko musical logo la moto ache kota na musique nabiso. Logo la tchatche kota na musique nabiso. Il a tout fait sauf ça. Sauf qu'on a porté le moko sika na musique. Il a tout fait. Logo la boling to ba ke sala tout. Il a tout fait sauf qu'on mema eloko moko ya sika na musique qu'on proposait style musical moko bo ya sika. Il a tout fait sauf ça. Et ce qu'on kebite qui légende pena ya solo et vandi penandi na eloko ka moko wana wa salite wana. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quoi, maël les agelengue. Quoi, maël les agelengue. Eh? Vena biso kwa dans le bas koyeba musala et ça la gelengi moko boy. Ngasko na bakisi koza maëli et ça la gelengi moko boy. Tande na malmené mikolo nanga. Ba nati lo kolina ba Charlie Prince. Tande na malmené ba. Koza maëli. C'est lengi moko. Eh, les gars, soyez intelligents et intelligentes. Et ça là bien. Vous comprenez. Donc, sur 10 devoirs à faire, si tu as fait 9 et demi ou 8, ne viens pas nous dire que tu as tout fait. Parce que mon wana to demi wana o salité, c'est peut-être la plus capitale, il y a ma solo to beta. Bozo mon contexte tozali. Alors, la zone inelo moko Jean-Marie Kasamba lobi na pakolango couleur. Voilà. Yewana l'homme du moment. Jean-Marie Kasamba lobananwe. Ninele sasu lobananwe. Ginowele ezekina. Lipeka yango yosakana nango. Servule kangamana mapata likolo. Cécile mamana Colline. Unu zola kola yoe. Voilà, tout tanga. Jean-Marie Kasamba lobi boy. Jean-Marie Kasamba, Fally est une vedette nationale qui est connue dans certains pays du monde, pas partout à travers le monde. Il n'est pas Michael Jackson. Eh, ça pique, hein? Ouh, Jean-Marie Kasamba, yo maloba mabe boy neti ngai. Ça pique, hein? Tobandela, alobi boy. Fally est une vedette nationale qui est connue dans certains pays du monde, pas partout à travers le monde. Il n'est pas Michael Jackson. Voilà les mots. Voilà les mots. Voilà les tontons du bon Kouchoukou. Le Kouchoukou te fait des effets là. Voilà les tontons. Donc voilà. N'a pas kolango suko couleur. Obi. Jean-Marie Kasamba eko lamosilo o moro boy. Kande na lobaki na début ebele basi balalaki déjà na zone de confort, balalaki déjà na ba coussin na bango babi c'est fini, on est arrivé.
c'est que Jean-Marie Kassamba aye ko secouer les poches. Aye ko secouer pena mokili pena ke bobo comprendre makambo. Tous on a phrase à lobby. Fally, c'est une vedette nationale connue dans certains pays du monde, mais pas partout dans le monde. Ça, c'est vrai, les gars. Ça, c'est tout à fait vrai. Tout ça, l'exercice moka ya muki. Tala. Bino batubulba ke Fally ayoka na monde entier. Monde mobimba bayoka Fally. Même Afrique mobimba déjà bayoka Fally te. Bon monde. Est-ce que vous savez ce que veut dire monde? Le monde. Baby mukili ndenge za munene. Le monde entier compte combien de pays? L'Afrique a 54 pays. Êtes-vous sûr que dans tous les 54 pays, chaque mboka bayebi Fally ndenge toyebi na Congo? Moi, je suis d'accord avec Jean-Marie Kassamba que Fally, c'est un artiste national connu dans certains pays du monde, mais pas dans le monde entier. Ça, c'est tout à fait vrai. Tout cela bien en carte d'Afrique, hein, et tout ça, exercice pour Mouki. Voilà, carte d'Afrique yango. Ba champion d'Afrique, boyao. Tout ça l'exercice moi Mouki. Carte d'Afrique yango. Fally Ipupa, l'artiste congolais, né à Bandal, qui serait connu partout en Afrique. Na Afrique anglophone, na Afrique francophone. Ayoka na Afrique mobimba, baebi musique né africain mobimba. Alors, na carte d'Afrique ndenge tozo mona boy. À part ba pays auto yebi Fally akenda ko beta ba concert mingi. Vous pensez pena que Fally ndenga zawana, tozu pays logo la Algérie. Musique a Fally na Algérie et kota pene vanda boza sûr. Toye na pays logo la Libye. La communauté congolaise au bas na Libye, oui. Ba ndoyoka on a ba téléphone na mo ba boîte na bango. Mais vous pensez que na pays logo la Libye, musique a Fally pene côté vanda, ndenge vanda wana Congo na Côte d'Ivoire. Tozi pays logo la Soudan. D'accord? Tozi pays logo la Égypte. Vous pensez pena que na Égypte, musique a Fally tokos musique et kota pene vanda. Tozu Éthiopie. Éthiopie pedo ke pene Éthiopie boy musique a Fally pene vanda na Éthiopie. Tolongo wana toye na Madagascar. Musique a Fally na Madagascar wa sur evanda na Mauritius. Mauritius là île eza après à côté à Madagascar. Somalie. Osko to na ba île ba pays où se détacher na carte d'Afrique comme moi île moko mopandi bazande balongwa me balongwa te. Boza sûr pena ke Fally musique ni kota kuna. Quand ndenge Jean-Marie Kassamba lobi, il est connu dans certains pays d'Afrique, pas certains pays du monde. Ngaku na baka certains pays d'Afrique, monde kututé. Yaya. Bagdad bayoka Fally na Bagdad. Afghanistan. Wana kutokoti na continent mosusu. Alors moi je sais une chose que la plupart ya artistes babengi saka bango bakende kobeta na pays où musique naie est précédée. En tout cas, c'est ce que moi je sais. So babengi artiste qui beta na pays wana, c'est parce que sa musique l'a précédé et comme na pays wana déjà. Ils ont cartonné kuna, ils ont ningisa kuna, producteur abi so da betisi awa tolia kitoko. C'est comme ça que ça se passe dans ce business là. On peut pas inviter un artiste dans un pays où musique n'est comité. Babengi si kaya obeta, musique n'est komi kuna te so cartonné te, ça perte. Est-ce que tout ce vanda boy, à part ba pays otoyebi Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Gabon, ba pays otoyebi Congo, Brazza et ainsi de suite. Tout ce vanda boy, fallait que obeta na Sierra Leone, na Madagascar, na Somalie, Éthiopie, na Libye. Bosi bomona, botala ba affiche tout fallait abimisa ya ba concert, ya Libye eza, ya Maroc eza, Marrakech eza. Ba pays ba Maghreb wana. O ba kipa mam na biso te wana biso peto kipa mam na bango te. Vous pensez que Fally à part communauté congolaise o ba ko se retrouver kuna. Vous pensez pena que musique a Fally ekota na ba pays ba Maghreb wana. Quand de biso yeba ba mission na bango te, na banzemu na bango ya ba arabe, ndebe bango ba calculer na bango makam na biso pete. Ozomona. Donc on le il est écouté dans toute l'Afrique. Yaya. Il faut telle déjà place nini artiste qui n'a pas ba concert mingi. Ils ont les mêmes pays. Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, Gabon, Cotonou, Sénégal, Mali, Nabmbukangoni.
C'est les mêmes pays d'Afrique qui reviennent. Si on a maya kati ici pena frontière boy. Même quand ça chauffe sur les réseaux sociaux, batu bakote de la Fali, zalaka ba ivoirien, ba camerounais, ba sénégalais, malien, toujours les mêmes ou ba approche nabiso. À ça qui quand il a manqué du respect à Fali récemment. Ka ba camerounais, ba réagissa qui ba ivoirien et ainsi de suite. Ka ba tunabiso tozara na bango tous les jours. Yo monaki Sierra Leone moko atelemi bandi ko gangela saki. O monaki yango. Tango asaki amanka ifali awa. Yo monaki malgache moko atelemi bandi ko gangela saki. Érythréen moko atelemi bandi ko gangela saki. Bomona ibango. Bamboka lokola ba Érythrée. Fali saki nda obeta kuna. Est-ce que tu peux voir un jour un Érythréen à Télémé Bando Gangela Sake? Pourquoi tu as manqué de respect à Fali? Si bomona kia, bomona kia. Toujours ka bande ko na biso tozala to se fota na bango na Afrika. Ka bango mutu ba réagisaka. Donc c'est pour vous dire que musique ya Fali et kota na étendu nyonso ya Afrique te. Il y a des pays où il y a la popo, il y a la baï, baï biete so ke na ikuna fo bando présenter banda le otilo bien. Tu vois? Et wana kutu na Afrique kaka. Continent na yi. Bon, so to côté ce qu'on a ba continent ya ba Amérique. Ou Amérique du Sud, Amérique du Nord. Ya. Oza super na Colombie. Na Colombie. Fali sa kenda obeta na Colombie. Mboka ya lo pipi ya tembe. Colombie. Wasu ke musique fali na Colombie ekota. Fali sa kenda obeta na Pakistan. Na Inde. Si kenda Inde kaya Inde. Si kenda na Inde yindi pena ba Inde pena ba lauki. Una Pakistan, ba Pakistanais pena bazo dasuka. Afghanistan. C'est que non beta en Afghanistan. Ba Afghan pena ba tombo ki boye yindi kuna mabeto kose yindi. Russie. Osumona. Le monde a tellement beaucoup de pays que Boulo Bagate qui a fallu pour parler plus écouter au monde. Yebi monde yaya. Yebi monde. Afrique nanuka ya pamba wa ba Érythréen kutuso tuni ba ota musuba wa yebeti. Yosko ke na monde. Monde eza na Amérique. Amérique du Nord, du Sud, Amérique du Centre. Tozu continent ya Europe. Tozu Océanie, Asie. Na Cambodge. Falisa ke na obeta concert na Cambodge. Ba Cambodgien pena ba la uki boy. Il faut arrêter ba biloko wana. Ya ba hallucination. Moni carrière a fali soso talango na loyenge o pc ba titre belé kande bo pc ba ki légende mais soso lango pena ba lunette ya myopie o tali carrière a fali na myopie o comprendre que ba keba iza o mona mna ke ba keba izali o mona ke artiste moko azo bundana ka na les mêmes pays ka o ba congolais tout ba bundana nango depuis ba papa wemba ba tabulei ba bundana ka na les mêmes pays Abidjan, Cameroun, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire. Sambango na yemba Suzana Koulibaly et Koulibaly c'est un Congolais. O bundana no ka na les mêmes pays ba vie ba bundana nango mais tu veux penser que tu es écouté largement que les autres non? Yo kana na Afghanistan, yo kana na Sierra Leone, yo kana na Érythrée, tout le monde a ki yo yé ko changer makambo. Mais sinon zo bundana ka na les mêmes pays kaka ba luambo batika. Abidjan, Cameroun, les mêmes pays kaka to bundana nango yango wana. Ka place ba fere ba beta ka ba inos bi ba kenda ko beta ba kofi ba kenda ko beta. Les mêmes pays. Ozomona. Donc osali nanu eloko ya exception te ba yoki yo non na ba pays mosusu te autre que ba pays auto yebi to mesana na ona musique na biso africaine ou na musique congolaise. Mais au monaka les plus écoutés na Afrique mobimba les plus écoutés. Tout ça là dans nos réflexions moko simple. J'espère que webi émission o ya yolo concept asalagi émission moko ba artiste congolais o ba kotisa ba album na bango na vente ya Snap, c'est-à-dire na marché français, marché du disque français. Ete kama na Snap, ba congolais bazaga à 3. Kofi, Papa Wemba, na Fali. Parce que Fali ye moko, a kotisa 4 albums mobimba, na Snap. Papa Wemba kotisa moko, Kofi moko, Fali a kotisa 4 na Snap. Pour te kama na marché du disque français. Parce que Snap a Kongola a kaka, ba vente ya territoire français, pour appeler ça au disque d'or. 50 000 na yo, to 100 000, to 200 000 na yo, ou ekopé soit or, soit diamant, soit platine. Il faut te kangoka en France. Donc, ce qui veut dire que ce que vous avez na Snap, vous avez na marché français. D'accord?
Parce que certification ya SNEP etala kaka o etekami na sol français. Eza bongo. Alors, Yolo a ebisa biso ke fali po pa ye moko atia 4 albums mobimba na SNEP dans le marché du disque français. Mais o wapi benda disque d'or. Kaka oyo bana mai bayaki ko chapua, ba Arkeli, ba Yana Kamura, ba MHD, ba Keblak, ba Naza, tout ce monde là au boyebi. Yangwana kande bendela et disque d'or. Sur les 4 projets à tia, vous remarquerez que l'album oyo yé moko abenga motote ezwa elogoti les papas. Et il y a un deuxième album oyo ils a envoyé à kozwa disque, ils a peka o bana mai ba ko chapua. C'est bien, to betela ki roma boko, fali ye moko akotisa 4 projets na SNEP, papa emba moko, kofi moko, mais na 4 projets, oyo ezwa disque ka o bana mai ya France na ya Amérique ba ko chayo poa. Parce que Ozu disque d'or, ozu album ya rumba, Formule 7, ezana yemoko na yemoko. Ozu power, yemoko na yemoko. Ezata solote ya kozwa disque. O ezwaki, o bayana Kamura bayaki na ba Arkeli, et puis o eza envoie ya kozwa, eza o ba Mat Pokora bayaki, Tokos D. Ça, c'est un message, les gars, ça veut dire un truc. Bina bomo na ngondeni. Contrôle, nga kuna albaki power, contrôle. Atie contrôle. Na marché français, na SNEP et bende logoté. Atie Formule 7, et je dis que mais la France T. Disque d'or ya Formule 7 et la export. De bamboka we outi peto yebiti. Tokos a certifié yango logo la export. Donc et certification na territoire français te mais na libanda ya territoire français. Ce qui est sûr que ba Afrique pe et kota na kati wana ya ba territoire wana. Donc disque d'or import. C'est-à-dire, disque d'or, ils ont mis na territoire français, na SNEP. Ils ont kaoba na maïba ko chapwa. Et puis, Tokos 2, nde na yokaki, ils ont envoyé au kende kozwa disque. Et après, kaoba mat pokora ba chaipwa. Na ba ninyo ba nan banan. Ça veut dire que, na France, po ba yoka fali, il faut ba moni na Ayana Kamura, ba moni na Arkeli, na MHD, na ba mat pokora, nde ba s'intéresser na ye. Ce qui a yé moko, na projet ou asali yé moko. On s'en fout. Et ça veut dire ça. Donc si Fali vient nous proposer un truc accompagné de Nino, on va l'écouter. De Pokora, on écoute. De Ayana Kamura, on écoute. De Arkeli, on écoute. MHD, on écoute. Naza Keblak, on écoute. Mais si Fali vient dans le marché du disque français, yé moko en tant que Fali, na ba rumba nae, na kiye, na ba swag nae, personne n'achète quoi. Contrôle y en a disque T. Formule 7 et un disque d'or, mais certifié na France T. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc, rumba na biso, quelque part, na marché du disque français, nzimwaka, to lukangonan. Ya moni Jean-Marie Kassamba, Abi Fali, sa vedette nationale qui est connue dans certains pays dans le monde. À la pina vedette nationale. Ça explique cela. Le fait que Asoko kote ka rumba na ye moko album na ye moko na France T. Ah non, national. Na France ici ka communauté africaine ils a quand même ébélé parce que biso totoni na France ba Camerounais ba Ivoiriens également. Soko kote ka contrôle na Formule 7 na France T. Oteki ka Tokos 1 et puis peut-être Tokos 2 et kozwa toyebi pété. Mais tout le banin. France en bobete la tout le Fali le plus connu en France. Il est le plus nignon en France. Le plus nignon en France. Il est connu comment en France? Ce qu'on s'affiche na Balmen, ou s'affiche na MHD, ou s'affiche na Pokora, c'est normal baye bayo. Mais ce que baye bio pour na ba affichage, tout baye bio musicalement. Parce que c'est inquiétant. Contrôle na France, ils ont disqueté. Ils ont na SNEP et kotaka na vente mais benda nzanzate. Formule 7 et kotaki na vente et bendi nzanza na France te. Et bendi na ba payer mosusu. Il faut pas bailler ça ba payer mais moi je parie qu'en Afrique ndé et be était comme mingi. Dans un monde que singa moko ya communautaire et landaka mwana mai. Abimino na singa wana communautaire te. Visiblement na ndenge ya ba photo ko s'afficher na batu tokolo babimi. Mais culturellement musicalement parlant na babimi te. Yango moni ki légende na ye batu bazo remettre en cause. Ils en ont douteux. Douteuse. Y'a bon, ouais, douteuse, hein? Français.
Qui les gens d'amona ma yezana no douteuse parce que ba paramètre waneza. Ba paramètre to tangi ya auto expliquer bien. Ba paramètre waneza nan. Donc singa ya ki vedette nationale ezo kangaye nan. Singa ya communauté ezo kangaye nan fali. Na kati singa wanati. Yango moni qui les gens na yeza douteuse. Et peu de gens ne le savent pas. Yon na ebisi bino ba paramètre to révéler ba tebele ba yebi angote. Ba tebele ba calculer ngo bongo te. Bah mon a disque d'or, nini me beta calcul, il a 4 albums là-bas. Pour nika moko izu, moko peka oba na mai wana ya poto ba ya kibele. Vous comprendre? Yango no mona, ba Jean-Marie Sambasu ba lobi boye mbango, ngana ebisaki bino na bi carrière ya mwana mai oyo. Soko tali yango dans l'ensemble, au mona ngo florissant. Mais soko zu manette ya myopie, au zoomé, au tali bina carrière fali na zoom, au lateli yango manette. Au monde qui ça ne va pas isa. Ça ne va pas isa. D'une manière globale, au monde il fait beaucoup, il fait ça, il fait ci, il fait ça. D'une manière générale. Mais là, t'as ce qu'on manette à myopie zoomé. Quand est-ce qu'on a kati? On remarqué que Marambo Izali. Coach Mathias a ça émission moko awa. Il a révélé des choses. Na oya une émission en après. Na pas kolango couleur. Pour nga pas kola couleur kaka. Ya sali émission, parce qu'on a na landi liko nango. Couleur ne tombera jamais. Émission coach Mathias a sala qui dernièrement. Oh, le baki est-ce que fallait pour pas nous faire du fast food? Y a à boire et à manger na sujet wana, na zoya wana. Vous comprenez? Nazongi na ebisa bino nazongi pali. Ba warrior bozo na bino pas demeure, nga nazongi na nganda kuna biso. Nebi ke moko bosundola ki boya ko tonda awa merci ndenge boyamba kinga bolesinga bomelisinga mais nazongi parler. Donc voilà, on va clôturer par ici et makamba légende yo batu ba koloba batu ba kosala ba débat mais avant ya kosala débat surtout ba journaliste boleka de na TV boteka image avant boya koloba makambo il faut bozala vraiment sûr que bozana ba argument ya malonga sinon na ba grade bo mi pesa bozo bima talaka bo bima neti kaka neti talasko ba simple batolo wa biso boy to corriger bino et ça moi genre to suka na biso awa ve nga Charlie Ponce yebela nati lokole azongi donc salaka promotion Stade de France so si zonga na opalinga de na zongi nanga kuna eloko ya na ngoti donc yebela to suki na biso awa bon entendeur. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?